Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bananzambe Nyonso. C'est votre humble serviteur, le prophète Pashi Bomolo. Dans Memelio, message moko, avato banda tobonela nzambe na moment oyo. Merci, le Dieu de la Bible. Merci, Zamba Bomoy. Merci, Zamba Bon Yanguya. Kolo moment oyo ezaya yo, tika ete tango oyo ezala tango moko, ya bana na yo nyonso, obazozo ngonga, petan ya koyoka. Kolo babikisama bamona loboko na yo nguya likona bango pe grâce pe faveur na yo eshe manifester likona bango na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Message oyo eza alert pona bana nzambe nyonso. Eza message tozwa ki yango na kilt na biso ya dimanche oyo eutaki koleka. Na kati ya ba prière na biso tozala ki nango Zamba eko pesa biso message pour na yo, moto en Amérique, en Asie, en Europe, partout dans le monde. Et ça na makambo moko linge salema pe bandi des gens na ba pays mosusu. Moi je dans Zambé abande ko bisanga lobi faut ko bonde la pona bana Nzambe nyonso au bazan étranger. Concernant ba signe ya temps de la fin, il y a 666 oyo e bandi ko se manifester ikolo na bango oyo Satan a imposé yango. Satan a imposé vaccin oyo. Satan a ye kokotisa ngo na kati ya bana na Nzambe. To bandi ko solo la na ba message concernant makambo ezoya. Moi je na Nzambe bandi ko ebisa ngai boy. Alobi vaccin oyo Satan a linga banda ko pesa ngo partout esika nyonso tu ekokuta bana na Nzambe. Baza ko imposer bango. Alobi ekozala mingi na ba école. Ekozala mingi na kati ya ba compagnie, ekozala mingi na kati ya misala. Abi na kati ya ba école, papa kozala te, mama kozala te, eza bana. Na kati ya ba école, babanda ko imposer bango vaccin wana. Avant moi na yo atanga même na kati ya ba école, il faut na vaccin na bango. Signe wana soki aza nango te, atanga na école na bango te. Abi ezala même na kati ya ba compagnie na misala. Balingi ba imposer batu soki ozana caché wana te na vaccin wana te moins osala ta na compagnie na musala moko te soko za nango te okosala te soki même na kati ya ba transport public soko za na tonga pe vaccin wana te moins okota transport public ezate balingi ba banda kolongola. On est avec le langage ya moi jeune ensemble. Balingi ba na kolongola ba avantage nyonso tout pour ba souffrir peuple de Dieu parce que mutu nyonso tout andima vaccin wana. Mutu nyonso tout andima yango. Pourquoi? Ce que kucho na kata musala, ce qu'on ndimi yango te ba longolo na musala, c'est que yo okota te. Baza ko bata mana sima ya ba coronavirus la moi jeune bango ya mabe, o ba imposer yango monde entier. Parce que ba diminuer peuple ya nzambe na kati ya monde oyo. Maintenant si wana abisi biso bi ba avantage nyonso soki bana na yo bazui vaccin wana te ba arrêter ba avantage wana babi mutu oko même mutu akozwa salaire ya bana te même mutu akozwa avantage moko te pona bana même soko za chômeur soko zu vaccin wana te même li foot o ba futa ba chômeur ba ko futa yango te bazokanga bana na Nzambe 4 konyoso parce que diable aza ko imposer vaccin aza ko imposer signe ya 666 na zoto ya bana Nzambe nyonso. Alisi bonde la pona bango parce que mabe ezoya peuple de Dieu na ene bisayo mabe ezoya mwana na Nzambe nyonso wandi maga Yesu Kristo lokola kolope mobikisi na ene bisayo za boye omoni mouvement oyo elinge se manifester kobanda décembre janvier février eza mouvement moko mabe mwanje na Nzambe lobi vaccin wana ko sala nini vaccin wana bato okanisa ngo lokola bazwa yango po et protéger bango na coronavirus mais vaccin wana ezwa ko kotisa lisusu nde ba maladie ya mabe na nzoto ya peuple noir po noir nyonso vaccin wana ezo kotisa ba maladie kozala ba moxibit ezo se manifester makasi na ba famille na bato tout bakozwa ba vaccin wana ne ekozala pe mouvement moko ya makasi ke mutoko kako supporter te parce que diable a empêché
mbongo bozwi ba avantage ya bato a bloquer yango a imposer bato yango. Pourquoi tango zo monete avantage na ngana zalaka nango na bana na musala ne sika nyonso tunga chômé na ko zongo sute te tika ke ne ko zoka vaccin wana tango zo vaccin wana eza ko zo yango pose ba avantage mais ça lisusu pasi. Pourquoi okokoma na ranger moko otobengi yango ranger diabolique yango to bete na moment oyo muto okoka lisusu pasi te mutu surtout akoluka azwa yango. Moi j'entends ma bi faut bobondela pona bato to zu verset biblique oyo poto pesa yo po ozwa fox ya kosambela bible zoloba ezaki na Shadak Meshak Abednego baboki kofukamela roi kofukamela ekeko stati oyo roi asalaki. Le temps baboyi kofukamela stati diable bino yeti bobo kofukamela stati il faut tobwaka bino na moto. Il faut tobwaka bino na moto. Pourquoi bino boboyi koobéir na mongongo ya roi boboyi koobéir pona kofukamela roi. Na inabisa yo mwana nzambe le temps Shadak Meshak Abednego baboyi kofukamela roi ekeko wana ya stati oyo roi atiaki bazwi bango bake kobwaka bango na kati ya funa de feu. Le temps bake kobwaka bango lokola batosaki elobelwe ke biso jamais tokoki kofukamela ekeko zamba tikaki bango na kati ya moto te. Ezaki na l'homme du milieu au quatrième personne aliaki et pas na bango pona ko protéger bango. Bible zobi sangai nini zambe obiso to sambelaka azaka nzambe ya ba oyo ba tosaka toujours na mongongo na ye ekoki koyindela ezomoneke bapeshe makambo ebele parce que malheur na ba oyo baza na États-Unis. Pourquoi eza na ange ya satana esi a manifesté na kati ya États-Unis. Amérique ezosepela ete bazwi bokonzi ya sika mais eza na makambo ya mabe oyo elingi se manifeste na kati ya Amérique. Makambo mabe elingi se manifeste na kati ya États-Unis. Tomoni bandeke misatu ya mabe ya ba ange satanique ba se manifeste lokola batu na makolo lokola bandeke na nzoto ya mitu ya bato mapapu lokola bandeke bakoti na kati ya Amérique. Pourquoi bazoya kota na banzoto ya batu oyo baza ko se manifester na pouvoir ya lelo oyo eza na kati ya Amérique. Eza na mopepe moko lingi se manifester na kati ya États-Unis. Mopepe wana eza ko mema batu. Mopepe wana eza ko mema batu. Mopepe wana eza ko récupérer batu. Zamba bi bobonde la pona bato baza na Amérique. Bobonde la pona bango. Bobonde la pona bato baza na ba oba lingi bazo ba vaccin wana parce que eza na manifestation moko ya mabe elingi esalama. Eza message aux amba pesibiso. Na ina bisayo boy. Na tuni monje na nzambe na bi. Ekosala ndenge nini po bato wana bazala sauver. Abi ba oba kozala sauver ata ba imposer bango eza bato yo batambola kana kobanga nzambe. Bato baza lokolo moko na kati te lokolo moko libanda te. To tuni batongo baza lolenge nini. Abi bao bakokufa mangu na makambo wana eza basi oyo bakokwela na mutamba satani eza basi oyo balongola bazemi baboma bana eza na mibali oyo balongola basi bazemi makile eza na maboko na bango eza na basi omutu oyo abima na basi ya bato eza na mwasi oyo abima na mibali ya bato eza na mutu oyo ayimbaka bambongo ya bato eza na basini oyo ezo se manifeste baonde bakozwa mingi na rapidité ya kokende ya kokwela na motambo ya satana eza na mutu oyo asalaka kindumba azosala lisumu mais pas na ezomona ete conscience na ezo rapidité ke lisumu nazosala eza ya solo mais aboyi kobongola motema
yende mutu oyo akokweya na mitambo wana surtout bongo ba oba zo sambela ba chrétien oba yebi nzambe apesi biso verset biblique oyo ya ba ange na nzambe ba ki ko visiter bien-aimé Abraham yo mutu za na kati ya ndako ozolanda biso peuple de Dieu mwana na nzambe na bomo Bible zoloba na biso à chaque fois lobaka ete alakela mamabe o azoloba makambo oyo euti na nzambe te mawana oyo a négligeaka langage prophétique de l'Éternel mawana oyo a négligeaka langage na nzambe Bible zoloba bi apesi biso verset Genèse chapitre 18 verset 1er le temps que ba ange na nzambe ba ye ko visiter Abraham babane ko kene na mboka Sodome et Gomorrhe pona ko frapper mboka oyo eza ngaki koto sanzambe ezalaki na masumu yebele abi bo sala prière oyo intercession ya Abraham pona Lot bien aimé yo za la pays étranger oza lokola Lot ezo yindela yo ozo mona place okiko kende kokweya te ba message bimi ebeleke ba message bimi ebele pa ba sakoni na nzambe ba tei ya nzambe ke bozonga na bamboka bo se préparer pour bozonga to ki yango pa ya ba sakoli mi bale misato déjà ba pesi ba message wana tokoki ko boya yango te tokoki pe ko ndima yango te mais pas la biso ba sai na nzambe pe ba na nzambe zake to bondela ponango to komi lokola ba Abraham tozo sala prière pour na bino bato boza lokola ba Lot na kati ya ba pays étranger et ça na ba prière on zamba pesi biso pour to sala pour na bino Lot azalaki sauvé parce que azalaki na ndeko na ye Abraham oya kutana ki na ba mwange na nzambe atindi bango tina kati ya ndako ya Lot bakende ko sauver Lot prière ya Abraham ezalaki ete soki okuti ata 10 ata 20 oba tambolaka na kobanga yo est-ce que kobomba mokili wana ezana mbelo za na Amérique ozana Asie ozana Europe na France na ba pays ebele ezana bana nzambe oba sambelaka nzambe na bosolo ezana bato basunga kape musala na nzambe bazawana prier na biso ezalete lokola bino bozali yebeke libota na yo ata mwana na yo akutani na kati école batu ya vaccin wana baye pona kobeta bango tonga ya mabe na sali prière ya Abraham pe na sali prière ya mwange na nzambe a frappé bango na aveuglement puis besoin ba ntango ba ange na nzambe baye na mboka oyo Sodome et Gomorrhe ba ange na nzambe bakuti na kati ya ndako ya Lot bakoti na kati ya ndako ya Lot bato ya Sodome babandi kolanda bango po ba violer bango bandi koyebisa Lot bimisela biso bango baza ba étranger tolingi to violer bango bible soko banini banze na nzambe bazuma boko na bango batie liboso ya porte ya Lot ba oyo nyonso to batelemaki liboso ya porte ya Lot bazalaki aveuglé nazoyebisa yo nazotinda bamwange na nzambe prière tozosala eza prière ya baange na nzambe bakita même na mosala esika ozali soki bakopesa bavaccin nazodéclare lokola prophète na nzambe na se ya prière ete nzambe aveugle bango bamona yo te soki bapesa bavaccin na baekole mpo bazwa basigne ya 666 bakotisa yango na kati ya ndako na yo omani signe wana soki ekotika ya na kati ya ndako na yo ezomema mopepe ya mabe ya liwa Satan aza na posa dîner toujours bato lokola esalamaka na époque ya bien-aimé Moïse oyo bandeki koluka babomba bapremier ne nyonso tout pourquoi bahébreu badiminuer yango monde de ténèbres ya monde ya mabe baza koluka badiminuer peuple noir parce que bazomona pouvoir ezoya liboso peuple noir akodomine monde entier peuple noir akodomine mokili mobimba yango projet bango bazali baimpose bato batonga wana degré crise ezokota makasi na esika bozali ekotinda mutu alula mbonga boya nzambe akoluka teke aboya kozwa vaccin wana alinga kaka azwa yango mais ekozala bisengo ya tango muke pourquoi
eza déjà koningisa trône ya bokonzi ya Nzambe, que Jésus revient bientôt, et le moment déjà la Bible, eza la mouvement koya, Christ kokota monde entier, pe bato bakolula mbongo bakoboya Nzambe, bato bakolula bozwi, mutu msoko mona bi non, nga fena zoka vaccin, oh pourquoi, nazala bana na nga charge, non ko supporter bango te, eza bisengo ya ngonga muke zoya, bisengo ya ngonga muke wana, ba oba ko sosolelo be na Nzambe te, nde bakokwe na mouvement, attention na yo, yo muto boya ka ba message na Nzambe, yo muto néglige kama kama na Nzambe, momoni moment otozo koma, eza ne bele bo banaki na bango janvier, ba kufi na ba coronavirus, yo tikali Nzamba bombio, pombina te pour la tabilamba te, mais Nzamba bombio pour bongo la motema Jésus revient bientôt, bien aimé dans le Seigneur, eza na mouvement ya ba mwanche na Nzambe, oba koya pona ko visiter peuple ya Nzambe, lokola ba yaki ko visiter l'autre po ba longola l'autre na kati ya mabe. Oh ozawana ozomituna ngana losambo na ngezali pana yo kozonga te, mais benga to bondela pona yo mwange na Nzambe bakota na kati ya ndako na yo ba protéger ndako na yo. Yo muto ozotambola mabe oza na masumu na basinyo totangi na basinyo totangi te, mama papa oh yo zo tonga po bota te to pesa ka message wana ezala mutu muso zo négliger yango tango zo su tonga wana ya coronavirus na ene biso ezala mabe ko koma na kata nzoto na poso nzoto na yo ezala ba crime muso ko se manifester ya mabe na kata bandako ya bato mi pepe ya kufa surtout bato bazala kata ya États-Unis ezala mouvement moko ya sacrifice moko ya makasi ezo ya kuna. Jésus revient bientôt, bongo la motema na yo tambo na kobanga Nzambe trône ya Nzambe eza wana pona yo na ina bisa yo ke mouvement la sino ezo sala engela kisabisoni Yesu aza déjà pembe na zoya. Jésus revient bientôt. Tika masumu ma sœur, tika kindumba ma sœur, tika masumu mon frère, tika masumu papa mama, yo mutoza marié obimaka libanda mama, tika masumu yo mutoza marié obimaka libanda papa, tika masumu yo mutoyo omonike na sala na célibataire ndako na ngeza visite eza temple ya basi kokota kobima. Oh Yesu zoya kala mingi te mon frère. Jésus revient bientôt. Trône na Nzambe eza déjà koningana. Cria kolela peuple na ye et comme déjà liboso na ye Zamba yoki le sambo ya basali na ya chaque fois tozo sambela pona yo pona bana na Nzambe ke Jésus revient bientôt. Yesu zoya kala mingi te. Moi na Nzambe s'est préparé parce que koya Yesu c'est belemi. Satan azuba sina ya se manifester. Yesu alingi aya tika masumu tika ekobo tika pite tika komela masanga ko langwa longola ba tatouage na nzoto na yo frère, longola ba tatouage na nzoto na yo sœur, longola ba tonga ya mabe ozwa ma sœur mon frère. Yesu alingi aya kala mingi te koya Yesu zo belemi. Yesu moi je Nzamba koya na ndako oyo eza na elembo ya satana te akokuto na ni na kati ndako no moi Nzamba ko protéger ko aveugle bato to into tinda na kati ndako na yo o ko aveugle bato ba koya na ba vaccin ba sauter penda ko no ba leka yango ba kuta to mona aveugle mais ça ma pharaon ba armée ya pharaon ba koti na kati ndako ya mama Moïse po ba luka mwana ya boba ko boma ba koti ba monite Nzamba bomba yo mais Nzamba ko bomba motoyo nzoto na yo tondi sama na tatouage te. Zamba ko bomba mutu oyo nzoto ne zo batongo ya kokanga zemite eza ba signe 666. Zamba ko bomba mutu oyo atia singa na se ya makolo na yete lokola singa moko esthétique non. Bible bete azan Nzambe ya zuwa alinga te bakabola gloire na ye na moto mosusu. C'est humble votre serviteur le prophète Pashi Bomolo. Message autozoa qui à chaque fois toyaka liboso na bino toyaka te toloba pamba mais toyaka pona ko pesa message. Bondela pona basali na Nzambe, bondela pona biso peuple de Dieu. Toza déjà na moment oyo même basali na Nzambe misusu Nzambe déjà linga zwa pe bango parce que ta ya Nzambe se koki alinga zwa ba oyo babungi nzela. Ebele babameki malamu na Nzambe na moment oyo bazali susu. Na Nzambe te bondela pona basali na Nzambe nyonso oyo babondela rapona yo obalekaka na télévision na sango malamu pona ko pesa yo annonce na yeke faut ko bondela pona bango parce que baza ba oyo Nzambe Satan pas zoningisa ba oyo ye po ba menacer ba oyo ya Nzambe. Numéro na nga ezali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47 benga lo sambo na biso ezali prière ya lot otongito sala pona yo 10 décembre
tozana prière ya lot tozo sambela pona yo za lot intercession Abraham pona lot biso toza ba Abraham toza awa na désert tozo bondela pona yo lot toza na mboka Sodome et Gomorrhe sika mabelingi ekoma ya makasi prière na biso zaleke zamba aveugle bango nazo bondela pona yo muto zolanda ngai mama papa tozo sala prière ya repentance otambola ki mabe c'est le moment benga tos bondela pona yo benga tos sambela pona yo parce que ça un mouvement ozoya eza mouvement ya malamute zambe na papa ngai dina bala zambe la milimo ya bantoma pe ba sakoli ya kala nazo sengete ba ange na yo ba kota banda ko ya ba mama oyo ba aveugle ba signe ya mabe o satana ngati liboso na bango tikete o nyonso tokoza telefone na ye abengi poto bondela pona ye amona loboko na yo na kombo na masia Yesu Kristo amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.